likambo yanga oyo ekobetela Yesu maboko. Maladi yanga oyo ekobetela Yesu maboko. Bapasho yanga oyo ekobetela Yesu maboko. Lazalo azobela bake kobenga ye yaka muninga na yo azobela muninga na yo azolinga kufa bake kobenga ye Yesu ayakite bakunzi bapanzi matanga mosilisi matanga zoya mosilisi matanga zoya Marina Marte bazoyebisa ye azoluma solo azoluma solo azoluma solo azoluma solo azoluma solo. Basimbelie mabanga basimbelie mabanga mosekwisa sekwisi lisusu mopesi pe mapesi lisusu ebembala sale beteli Yesu maboko batu basimbaki mabanga babeteli Yesu maboko banguna na yo bakobetela Yesu maboko likamboyo nazoyebisa yo ekobetela Yesu maboko likambo yanga oyo likambo oyo kala mingi te la montre de Dieu ezoya kala mingi te. Nakomi tunaka eloko nini esalaka ke soki mobali azwi mwa mosolo azwi katuku bianza mbongo etindaka bango bakende kozwa deuxième bureau to mwasi ya mibale to pe ya misato ezalaka nini? Est-ce que ezalaka po mwasi ya liboso basepeli lisusu na yete to ezalaka habitude ya mwasi ya liboso ya mabe to basalaka erreur pona basi ya mibale? Basi mingi ya mibale bayaka na ba problème na kati ya ndaku, chose grave to pekisi yote kasi. Est-ce que ezalaka important mwasi ya liboso na ya mibale bavanda na ndaku esika moko esika mabe oyo ekotaka? Tala mwasi oyo bauti kobala na Mbujimai baye na Kinshasa na Guinée epai wapi mwasi ya liboso azalaki mutu ya bandundu mobali muluba mwasi ya mibale aye abomi mwasi ya liboso oyo na bana misatu na mobali diamantifère soki pe diamantaire mbongo elekaki ye to nini lisolo oyo eke révolutionner pe kopesa yo pasi to sengi na yo Hollanda. Enfin, après un long séjour na mboka ya bapaya na États-Unis d'Amérique, Yadeni azongi bongo na Kinshasa avec force. Tokosolango na émission ya Lilo. On est là à Kinshasa. On est là. Nous, on est les Américains. On est des Français américains. Aujourd'hui, c'est le 10, hein, le 10 septembre 2024. Je suis à Kinshasa avec Stémaï. Lui aussi, il était là aux États-Unis, on est là. Les Américains sont à Les Kinshasa. Américains sont à Kinshasa. Les Américains perdus au Congo. Les Américains perdus au Congo. On est là. Nous sur la parfait ça. Ah ouais, on est là. On est là, États-Unis. C'est toujours comme ça. Grand monde. Grand monde. Une forte mobilisation peut encouragement marche munene salamaki na Kinshasa pour soutenir Moussala Kitoko oyo mwana mboka ministre ya justice Constant Mutamba azali kosala. Il est en séjour na Cuba pour soigner bokono oyo batela kiye poison. On va revenir sur ça dans cette émission, mesdames et messieurs. En tout cas, peuple congolais, on a fait ma case. La magistrat m'a bombé Mboka. La maître avocat m'a bombé Mboka. Ma salle m'a bombé Salamate. Oh, Benjamin, c'est là que nous zoomons. Par contre, on va périr, c'est ma cause. Ma criminel. Nous zoomons, est-ce que kaka na émission oyo tokosola makambo ya conscientisation ya bafricain nyonso, ministre, mandataire, président, vous devez prendre conscience étant africain pour l'Afrique et qui est du Bosso. Professeur Oyo a expliqué. Ils vont chercher leur bonheur à eux en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres? Mais parce qu'ils le veulent. Personne ne vous, c'est pas
c'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. L'Afrique est une GAN dont la gâchette se trouve au Congo. Oui, la gâchette se trouve au Congo. On y a trouvé aussi les os les plus anciens. Voilà ce que je voulais dire. Cela veut dire que Afrique, si on se met ensemble, si vous vous mettez ensemble, l'Afrique peut facilement, rapidement devenir la plus grande puissance économique, même militaire du monde. Et si nous osali kolanda biso ya émission na biso et bandi ya Radio Lokole masolo awa tobetaka masolo ya makambu oyo elekaka na vie quotidienne ya biso batu oyo torobaka mangala. Oui, c'est vrai, de temps en temps toko ko emprunter même le solo ya batu o balobaka mangala te mais soki toye nango awa ezalaka pona ko conscientiser batu ba histoire oyo tobetelaka bino ezalaka ba histoire vraie oyo bino moko bopesaka biso ekoki kozala lisolo ya mwasi na yo ya mama na yo ya ba parents na yo ya ndeko na yo ya camarade to ami ya connaissance tozwaka masolo wana tobeti yango pona kosunga communauté ekende liboso. Mais avant ça boyebi yango topesaka ba news oyo tozwaka bato apesa information et si il y a spéculation to vérifier to tia yango likolo mais ça to décortiquer ba information oyo ezali bongo sur la toile pona kotalisa bandeko qu'est-ce qui se passe voilà na société comme ngai tata pelende ata obenga fiston pelende etali kaka yomoko yambo to betali solo ya diamantaire oyo azalaki na mwasi na ye kitoko mwasi ya mutabandundu ba souffrir na ensemble tango akomi na mbongo na éviter pression ya famille to ayemoko akekozwa mwasi mususu ya mbujima ya muluba ekolo na ye mwasi wana ye asali bango ya mine na kati ya ndaku mwasi ya liboso kutu akufi esalamaki ndenge nini nande ya pusaki yake de koluka mwasi wana yango le tokobetela yo lisolo na émission ya lelo kasi ya mboto ko bakuna obomesana boyebi yango toko développer oyo omoni bongo na sommaire. Enfin, Narobaki Yango na Ebandela Yadeni après un long séjour, presque 2 ou 3 mois, na Libanda Yamboka, na Dallas, je crois, oui, na Dallas, à Texas, Yadeni Azongi, to ebi eloko memaki Yadeni na Libanda kuna zalaki ba incompréhension o esalamaki entre ye na ndeko na ye Marcelo Tunasi o tangu Marcelo abungisaki Mama Blanche. Est-ce que ezali que tangu Marcelo ndenge bazoko loba bandi ko tout abordir tangu ba célibat il faut koya et consort de histoire et ça dit que Yadeni a profité
azonga to yebi ki Denis akenda ki e mote pela ki akosakana te ye moko expliquer ki comment est-ce que na décès ya maman Blanche et sala ki ke ba spéculation maki maman Blanche akufa ki na agenda osala BBL et consort nyoso tout wana patati patata et ça là que affrontement on est correcté malgré ya Denis asala ki ye moko te ba sala ki ba tu belé baloba ki yango mais parce que puisque asali kaka Denis lesi yango sala yike maintenant sur les alati première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi que nous saluons en passant de ayi kotia kimian et sangaki que Denis lesi abimana no muke pour situation et se temporiser d'ailleurs Denis lesi a Denis abima qui est mon côté Marcelo tuna sipe le la famille na ye ba kenda ki bongo na Barcelone kozwama mu pepe ya sika moi vacances pour bazonga sika boye makambo ezongi normal déjà maman Blanche parce que dia tombo na tombe de pierre tombale déjà pasteur Marcelo azongeli côté ya nyo surtout e consort yom to babordi pe zongi nango déjà alors pourquoi ya Denis akotikala bongo na étranger yemro d'ailleurs alobaki yango na kima ki pété na kenda ki peut exilter la kenda ko sera bon pepe pour tout temporiser sika makambo zongi normal ya Denis azongi na ye landa ya Denis ndenga zoloba azongi na ye na Kinshasa déjà landa on est là Kinshasa on est là. Nous, on est les Américains. On est des Français américains. Aujourd'hui, c'est le 10 septembre 2024. Je suis à Kinshasa avec Stemai. Lui aussi, il était là aux États-Unis, on est là. Les Américains sont à Kinshasa. Les Américains sont à Kinshasa. Les Américains perdus au Congo. Les Américains perdus au Congo. On est là. Vous sur la parfait ça. Ah ouais, on est là. On est là, États-Unis. C'est toujours comme ça. Grand monde. Grand monde. Yaya toloba te makambo oya nzambe video moko ezali kotambola sur la toile ngatang batindelinga na bi oyo danseuse ya Weranson danseuse ya Jibem Piana ya Fali ya Ferre ya Fabrigas ya Héritier ya la Coste to nani babite te aza danseuse te ezali bongo ser ya Christ ya batu balobi na ndenge ya mabe ba critiquer elateli o ser o alati article na ina ba Adidas na ye mais Adidas ya marque nini likolo ya podium est-ce que basali na nzambe ba koki ko bina ndengo bilemo ya téléphone de bigol ba koki ko yemba ndengo wana na podium banzembo ya nzambe Ikambuti, est-ce que survêtement au que la la musique est chrétienne na ebité tala et la teliasel oyo ndenga lati et tout qui mutema ya batu et puis nzembu ni azali koyemba nzembu ya ngebu angoroki nzoto nyoso tu ekomi ngebu nzambe akomisi bango ngebu ngato atale ngona abi voilà ça y est. Est-ce que ezaka kanenge balobaka nyoso tu euta na lola tonene ni mabina euta na lola nyoso euta na lola ba danse bilamba euta na lola yango a récupérer situation wana tondereni po etuka ki mitema ya batu ya kosakana te na ebité est-ce qu'il faudra tozwa nanu moko ya ba chanteur chrétien ata nanu likambo oyo est-ce que yé amoni likambo nini est-ce que ndenge nini est-ce que azali bongo na ligne voilà toko yamba moko ba mission chrétien azali pe leader oyo abetaka musique voilà lui asa un peu bus à téléphone mais pendant que nous parlons la ligne dans le mot extrait il y a nzembongo il y a ngebu voilà campagne ça en plein culte et ça église toute la campagne d'évangélisation on ne sait pas mais la serwana atoko bina bongo ngebu yambo toute la serwana na zu pour la bino moko ba mission chrétien yé comme on a yé berger c'est tout sevo berger tout sevo oyo asala ki bongo moko ya ba leader ya orchestre Zamar na ligne to solona yé makambo etali nzembo to participation to koyemba ya sœur oyo na campagne d'évangélisation parce que kobenga ngo ngebu est-ce que ça permis ndenge ça rabine mabete mabete frère Berger mbote na yo mbote mingi de konanga fiston pelin de tata Sadek. Voilà, je rappelle que Ozali moko ya ba leader ya orchestre Zamar ça la succès en Afrique australe mobimba awa sika Ozali en séjour quelque part aux vacances mais toujours en improvise
limbisa likambute meto lingto yeba tomoni vidéo moko ezali kotambola sur la toile oyo sœur moko azoko bina ngebu sœur wala donc ngebu abi Yesu akomisi bango ngebu tinati est-ce que okomi ela telina ye ndenga zo ibinela ndenga zo yembela yo étant chanteur chrétien professionnel eza ibineli ela teli eza bonzambe sa la kati kuna Ngebu fiston. En tout cas, Nzambe alimbisa biso. Tokomo makambo moko la G. Oui. Bamsolo baka mabine uta lola me ndengwana te. Biso to bina kati. Accoutrement devant. Allô? 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 Voilà, je crois... allô? Allô, tout c'est faux? Allô? Oui, papa fiston, oui, donc yo shigo, allez-y. Nazomona yete nazomona oyo amateki na podium. Non, mais il fallait pas comme ça. Il fallait pas. Alors na kati na yemo gopé. Yemo yeba kiza scandale. Oh ça là ça mama na scandale. Ce que j'entends li puta tie li kolo. C'est égoza autrement mais ndengwana penza papa. Wana ba robina te wana otala ka yo ba komoseka kona litio. Mais barobi mabina uta na lola kola te uta na lola nyoso tu obata mokili ba yibaki to kozongisa ngwe pa ya Nzambe. Ngebu eza mabete Nzambe akomisi ngebu mabedi nyomoni wana. Papa biso to bina kate meza ndengwana te to ba to bina kwa roi David abina ka bon à part roi David nani sabina da roi David nywana na l'église nyos et mutabina ngwazate. Est-ce que association abino à mission chrétien vous avez temps ko solo makambo wana est-ce que vous avez la commission en censure est-ce que vous robela ki yango bo ba décision ou comment est électeur rendez-vous bon na éviter bande ko bazana Kinshasa tir ba ko jomo décision ata bozu décision est-ce que bino bino bozalate est-ce que pasteur ou invité ki bino bozate donc yemo ko zonga kati na yemoko asenga d'abord pardon pas na yemoko pepa Nzambe peut-être ça pardon na mokili pour ezama beza scandale est-ce que kolata badidas ça mabe sert article na badidas ça uta pa Nzambe non papa mais fallait ticket na nzoto kangi nzoto mobimba donc on dit que aye ko tuka mutema ya bana Nzambe c'est ça qui église ayi campagne d'évangélisation tout ça nini n'évite faire des campagne. Bon voilà, moi conseille tout ce qui respire tout ce qui respire le nom de l'Éternel. Moi conseille pour la soeur la mission chrétienne ne soit pas. En tout cas, conseil n'engeza kaka to sala musalango na ninga malamu pe tolata avec pudeur. C'est tout. Voilà, juste avec pudeur. Tozaka na bino awa tangu musala Nzambe nani évangéliste volesa akitaka pasteur wana utaka Nigeria pour la taka bienté. C'est comme ça. Faut mitala. Vraiment conseil zaka tout ça Nzambe na solo peut-être banini hotel maliboso ya bato. Cause scandale te. Voilà, merci beaucoup frère Berges Toussez-vous hein. Et bino album na bino au Saïda frère Christian Mobali sur le Mongo et Gob Makan. Bon, et tu regardes clip. Voilà. Merci beaucoup merci beaucoup pour l'attente yo hein. Merci pour mes attentions. Voilà, c'était frère Berges Toussez-vous, moko ya ba grand musicien chrétien na République démocratique du Congo qui évolue en Afrique il est en séjour quelque part pour la vacances yé na Libota. To moni wala sœur ali koyemba ngebu. Est-ce que toloba te censure et ça la kate ba musicien chrétien au moins il y a toute la différence. Toute la différence. Et loko aboye na ba église catholique to finga école kata mukete sœur yo moko yembaka tango matina podium okalisa kinini est-ce que lamba yango ba tindela ki na poto to moko gena ko somba elamba na magaso bino oyo na kobetela ngo concert
ngebu toloba te eza malamu to mabe tala nanu. Na marche de soutien to ebi yango banda République démocratique du Congo et la République surtout banda gouvernement Oyo et outi ko banda ya madame Souminoa Judith dans les 100 jours le seul ministre au APC ba signaux fort et ça dit bongo ministre ya justice moi na mboka Constant Mutamba o to kozonga la lisolo la été to ebi que il a été empoisonné to mona ki ba police scientifique déjà na bureau na ye basala ki avant ko to ba tester positif yemoko ba collaborateur na ye positif on ne parle pas de ce collaborateur bah ça évacué tout bah la Congo démocrate à Kinshasa bah ça soit bah soin wapi peut-être pour la sécurité mais yemoko en fait aussi il est atteint positif hasard positif na poison il a été évacué à Cuba et pas wapi moi na mboka Constant Mutamba jeune opposant na kata gouvernement to kolika kenzamba ko sunga nzamba bakoko akozongela biso po a contenir musala kitoko to kozonga kama kamasi to ko ça investigation nani ndeza yaki na base ya kotela ye poison là on va en parler un peu plus tard kasi to mesala komona kaka ba marche ezali ko salama maloko malamu te loko mabe mais pour la première fois to mona na opposition na majorité ba sangani ba mama ba papa ba yeko lite ba jaune ba sali marche de soutien pour na musala kitoko oyo ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba azali bongo kosa na République démocratique du Congo na kolika ke adjoint na ye mais Samuel Mbemba lokola titulaire azali bongo na bobembo pour na kosoane bokono ako continuer en ligne oyo titulaire atikeli pour na quand même na dernier mandat à Fati oyo Papé Satama, bravo, justice. Vous savez que la justice, c'est ce qui élève une nation. Landa, mobilisation, oyo, marche, des soutiens, il y a Mwanamboka Constant Mutamba. Suivez.
Botamboli pour la Constant Moutamba. En tout cas, peuple congolais, on a vu dans ma case, ma magistrat m'a bombé Mboka, la maître avocat m'a bombé Mboka, ma sali m'a bombé Salamate, oh Benja c'est là que nous zoomons, ma on va périr, c'est ma cause, ma cacamasali, ma criminel, nous zoomons et que la candabango, ma criminel, ma poison la carte à bureau, est-ce que ça la fait? Nous avons ça, on a pas ça, bureau, papa. On a dit la liste, comme on appelle le Congolais pour la liste, c'est la papa toye kosoutenir yo tata nzambe moto apesi biso yo tata osala eza kitoko tata biso makasi osala biso kolikola mosala tata mpona mondima malamu na yo tata tata yo nzambe moto apesi biso yo nzambe opambola yo nzambe mokundela bituka motuai tata tobanga eloko zo tata ozala nzambe oza molongo obisika mama na yo toza soutenir yo à 100%. Kaka prière, toza soutenir à 100%. Merci. Qu'est-ce que bazali mabolongo eza kofuka makutuka mpona yo papa Constant Moutamba kobanga eloko te nyonso eza ya mokonzi ya se nzambe na yo mutela Les Africains, nous devons prendre conscience, je cesse de le répéter dans ma mission tour parce que trop c'est trop, bazo trop de content chouchou. Décider, bazo quand c'est le coup la ça bango nous on peut pas vivre. Alors nous devons prendre conscience. Pour la cause conscience tout un chacun. Et si Kabatio, mandataire et l'État, je parle pas seulement de la République démocratique du Congo, je parle de tous les pays africains. Batio mandataire, ministre, secrétaire général, même le président, voyez l'intérêt de l'Afrique. Comment ça fait qu'on te nomme ministre, voilà, quelqu'un qui amène les investisseurs, on va aller avant la signer document, on a 10% et qu'on sort. Où allons-nous? Tout ça ne va pas finir en Afrique. Cessons. Construisons l'Afrique. Unissons-nous pour que l'Afrique, pour que les Africains puissent se sentir vraiment chez eux, puissent vivre en paix, en liberté, chez eux. Après tout, je vous ai dit dans l'émission passée que les Africains peuvent vivre sans les Européens, mais les Européens ne peuvent jamais vivre sans les Africains parce qu'ils savent. Scandale géologique, tout ce qui est minéré, tout ce qui fait que le pays puisse avancer, tout ce qui fait que les gens puissent vivre librement se trouve en Afrique. Alors, prenez conscience, nos frères africains. Prenez conscience, où que ce soit, que tu sois mandataire, directeur général, je ne sais pas de quelle entreprise, directeur de la police, directeur de la prison, ministre, président, prenez conscience. Je vous laisse plutôt suivre moi, exhortation Mouké Oyo, professeur a expliqué pour tous les Africains. Je crois, ce qu'on a dit en gros très bien, ça pourra changer des choses. Ça pourra changer des choses si la conscience ancrée dans tout un chacun des peuples africains, tout peut changer. Et tout doit changer. Suivez. Chercher leur bonheur à eux en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres? Mais parce qu'ils veulent.
Personne ne vous, c'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. Bon, à qui la faute? Hein? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel, un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres de Trump là, aux États-Unis? Ils sont 13 ministres sur un grand pays. Nous sommes au moins 30. Bon, tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises? En Chine, tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça en France? Tu as déjà vu ça aux États-Unis? Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. Là où les ministres, plus ils montent, plus c'est les affaires. Il ne va pas en prison. Plus c'est quels intérêts? Si moi j'ai une école primaire, je sers mon école primaire à moi. Et je sers moins l'école publique. Donc si je suis ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, j'ai une école primaire, je prends d'abord soin de mon école primaire, c'est mes intérêts. Mon intérêt privé, non l'intérêt général. Donc les Africains servent leurs intérêts à eux, personnels, ou claniques, ou familiaux, pas les intérêts de tout le monde. Ailleurs, on se bat pour les intérêts de tout le monde. C'est ça la différence. Donc, si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent, du bien-être du public, ça va rester la même chose. C'est-à-dire que les autres, comme vous dormez, vous ne vous aimez pas, vous gaspillez votre pays, ils viendront contrôler les ports comme Bolloré, le port de Douala, de Kribi, de Conakry, d'Abidjan, de Dakar, de Pointe-Noire. Il va contrôler un blanc. On lui donne tous les ports, le port export, il commande. Si vous regardez comme ça, vous l'applaudissez, non? Les gens tuent au chemin de fer ici. On ne paye pas, il ne fait pas les deux. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les Camerounais peuvent mourir comme des chiens. Mais professeur, ça n'occupe pas. Panafricaine, telle que la Renaissance africaine, oui, mais pour une Afrique vraiment forte et debout. Mais ça, c'est le vœu. Quand même, ils disent non. Oh, mais ça, écoutez, quand tu es malade, tu veux être guéri, non? Bon, nous sommes malades. On est endettés, très endettés. C'est comme ça qu'on nous décrit, non? Bon, est-ce que toute la vie, on va rester endettés, très endettés? Vous payez les dettes. Vos enfants, vous payez les dettes. Mais voilà pourquoi il faut... Mais quand on est malade, on cherche à se soigner. Est-ce que les Africains... Qu'est-ce qui leur manque? L'intelligence? Ils ont des docteurs, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont tout le monde. Ils enseignent même en Europe, les meilleurs médecins. Il ne manque pas d'intelligence. Bon, il ne manque pas de richesse. Hein? Est-ce qu'on manque de richesse? Il y a l'eau, les poissons, hein? Il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout, le bois. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. Et puis pour vous développer, c'est tout ce qui manque. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein? On dit aide-toi, le ciel te t'aidera. Si tu ne t'aides pas, Dieu ne veut pas aider. On a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique, faire les chemins de fer, donner l'argent à tout le monde. C'est aide-toi, aide-toi. D'ailleurs, l'évangile, vous qui pratiquez ça, on dit on a donné 100 talents, 100 talents, 100 talents, 100 talents. On dit que tu es avec tes 100 talents. Oh, toi, tu es méchant, j'ai eu peur. Voici tes 100. Il dit, ah bon, tu es mauvais, tu fous le cas. Toi, tu dis, j'ai fait un peu. Tu dis, j'ai doublé. Il dit, viens avec moi. Parce que vous avez l'intelligence. Les Chinois font quoi avec leur intelligence? Mais c'est les mêmes neurones. Il y a des scientifiques ici. C'est les mêmes neurones, c'est la même matière grise. Il n'y a pas une intelligence des Blancs. La matière grise est différente chez les Blancs ou chez... C'est la même chose physique. C'est la même chose exactement. Mais comment les Chinois, on les appelait les chinoiseries. On se moquait de... Imagine un bol de riz par jour. On se moquait d'eux, non? Au bout de 30 ans, ils vont à l'espace. Ils dominent tout l'Occident. Ils vont faire la route de la soie. Et Black Trump dit faites l'attention. Il dit oh, Trump aussi toi fais attention. Mais Trump vous dit l'épée de la merde. Vous riez, non? Quand il y a des Chinois l'épée de la merde, il dit Trump toi aussi tu l'épée de la merde. Ne blague pas avec nous. Voilà c'est comme font les Chinois comme nous. Mais nous, avec votre intelligence, vous faites quoi? C'est la même intelligence. Donnez le pays là, l'Afrique aux Chinois pendant 20 ans, ça va changer. Ils bossent, ils travaillent, ils aiment leur pays, ils ne volent pas. Les mieux placés, c'est les plus voleurs.
Et les autres alors? Non, voyez-vous, il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres. Hein. On était colonisés, on était ceci, d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Si vous voulez qu'on soit comme ça, bon, soyons comme ça jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on change, vous êtes capable. Il y a des jeunes gens forts, vigoureux, des jeunes filles, des jeunes gens intelligents, forts, robustes. Bon, il faut les engager vers la vraie direction, puis travailler pour leur pays. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on en aura plus qu'il n'en faut. On en aura. L'Afrique est tellement riche. Il y a l'électricité, il y a les barrages, il y a l'eau partout, il y a le soleil, il y a la richesse, la plus. Les autres disent, bon, comme ils ne comprennent pas, ils dorment, bon, allons chez eux. Et le voleur de celui qui a tous les ports là, Borlé là, hein, oui, il vient, il fait la madouille, il donne du champagne au chef d'État, une bouteille une caisse de champagne, mais ça fait quoi? Il dit, on signe les accords, il a les ports, tous les ports. Tu as déjà vu même Trump va donner tous les ports américains à un individu. La France va donner tous les ports français, Marseille, Le Havre, Toulouse, à un individu. Les Chinois vont donner leurs ports à un individu. Nous donnons tous les ports à un petit blanc qui n'a même pas fait le lycée comme vous, Bolloré là. Il n'a pas fait le lycée. Quel lycée il a fait en France? C'est un homme d'affaires comme ça, il se débrouille comme ça. Il vient, il tue les gens au Cameroun ici. Il est en procès, il est parti en prison. Donc tuer un Camerounais, ça ne compte pas. L'État ne fait rien, la population ne fait rien, les partis politiques, même d'opposition, personne ne parle. Et Bolloré, c'est quoi, le chef de la terre, quoi. Mais chez eux, au Sahel, on tue un petit Français qui est un voyou là, ils font les cérémonies aux invalides là-bas, non? Mais voilà la manière dont nous vivons aussi. Donc l'État ne défend même pas ses propres citoyens. L'État défend, même si c'est un citoyen qui est mauvais, dès qu'il est mort, l'État le défend. L'État le défend, mais chez nous, Bolloré peut tuer les gens tant qu'il veut au chemin de fer. Il n'est pas inquiété, il ne paye rien, les familles sont désemparées. Et ça ne le regarde pas, il n'y a même pas de procès, il n'y a rien du tout. Et il est content, il prend encore non seulement Douala, il prend encore le Kribi encore. Hein? Et Lomé, et tous les points, jusqu'à Dakar. Et tout le monde applaudit, tout le monde regarde, vous êtes comme ça. Mais enfin, mais c'est votre pays, Douala, c'est votre pays. Hein? Même les Arabes vont vont incendier, brûler au moins ces installations, comme s'il ne va pas faire. Mais vous travaillez encore et vous payez combien? Rien du tout. Ailleurs, les Arabes allaient brûler ça, kamikaze, ils brûlent, et puis tu fous le camp. Oui, mais chez nous, on adore ça. Dès qu'ils viennent, même on donnait ça à la France, un pays, d'accord. Mais maintenant, ça appartient, le port de Douala, votre, là, vous appartenez à M. Bolloré. Pointe-Noire, la même chose. Abidjan, la même chose. Tous les ports de l'océan Atlantique, l'import, l'export. Qui rentre, il sait. Qui sort, il sait. Il commande le pays. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis universitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai dit, bon, créons une université du 21e siècle. Et tu convaincs un président de ton pays. Tu dis, voilà, voilà, voilà. Le président s'assoit est très lent. Il va doucement, doucement. Pour le convaincre, pour faire ça, ça a mis un an. Il dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est comment tu... La discussion, un an pour qu'il soit convaincu. J'ai fait tous les plans, moi-même. J'ai imaginé tout. Il n'était même pas convaincu. Il m'appelle dans son village, 10 jours. Il me loge, je nourris. On mange tous les midis à midi ensemble. Mais il dit, tes affaires là, c'est quoi? Parce qu'il ne s'engage pas comme ça. Maintenant, il a compris. Il faut faire un grand espace. C'est les universités des villages. Parce que nous, on étudie dans le système francophone. Hein, la Sorbonne, c'est des petits blocs comme ça là. Les universités américaines, c'est des villes entières. On se prend avec des trains, avec des voitures dedans. C'est des villes entières. Et chaque étudiant qui fait son doctorat dans une matière a une villa. Il a une villa. Surtout s'il fait chimie physique. Il a une villa. Et il est avec des domestiques. Il fait sa thèse, il finit. Bon, même 12 pages de thèse en chimie, ça va. L'industrie va prendre ça. L'armée va prendre ça. Toutes les universités, grandes universités américaines, sont liées au Pentagone, à la défense. Toutes, sans exception. Oui. Toutes les grandes universités américaines. Il n'y a jamais de grève des professeurs, jamais de grève des élèves. Les bibliothèques sont fournies. Jusqu'au dimanche, il n'y a pas de jour férié. De lundi au lundi, tout est ouvert à toute heure, 24 heures sur 24. Avec des machines à photocopier en pagaille, même en couleur, avec des sens. Et tu fais de la recherche, ils ont tous les prix Nobel. Donc, nous voilà au 21e siècle.
Mais vous n'avez même pas de grande université. Si vous n'allez pas d'émergence, comment vous allez émerger? Vous ne maîtrisez pas l'électronique, l'informatique, les technologies modernes. Vous allez vous émerger comment? Donc il faut avoir l'ambition de créer une nouvelle université grande, moderne, ultra moderne. Même les gens ne comprennent pas ça à Brazzaville. Ils ne comprennent pas, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop sophistiqué, ils ne comprennent pas les Noirs. Bon, maintenant, ça va se faire, on fait un peu, mais les générations qui viendront vont peut-être agrandir. Mais je crois qu'il faut faire une grande université, au moins régionale. S'il n'y a pas d'université, on va tout perdre. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'université. Donc vous allez à l'étranger. Et puis vous revenez, même il n'y a pas de structure d'accueil. On peut se développer sans les savoirs maintenant modernes. Donc il faut acclimater les savoirs. Il y aura une faculté d'égyptologie là-bas? Non, il n'y a pas de faculté. L'égyptologie, c'est de l'histoire. C'est l'histoire ancienne, c'est tout. Comme l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. L'égyptologie est une partie de l'histoire. Donc si on s'intéresse à l'histoire ancienne, bon, vous allez faire ça. Et puis non seulement l'histoire de l'Afrique, il faut connaître l'histoire de l'Europe, parce qu'on vous enseigne par vous-même l'histoire de l'Europe. Il faut connaître, parce que si vous faites l'histoire que l'Europe vous enseigne, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire. Depuis Homère, les guerres de l'Iliade, d'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Il a détruit la Gaule, etc. Même les Français, là que nous parlons, le français, c'est pas le français, c'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Bon. Après lui, le Moyen-Âge, des guerres qui ont duré 100 ans, les croisades, le sang en pagaille. Ensuite, vous avez les révolutions françaises, et Napoléon, qui a brûlé toute l'Europe jusqu'à Moscou. Napoléon, vous croyez que c'est fini? Première guerre mondiale. Vous croyez que c'est fini? Deuxième guerre mondiale. Hitler qui brûle les Juifs. La Shoah. Et les Juifs qui n'ont même pas brûlé pendant 2-3 ans, ils font toute année des Juifs, nous avons l'Holocauste. Vous qui avez été esclave pendant des siècles, vous vous en foutez même. Vous n'avez même pas l'esclavage. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Pas de minute de silence. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Tu peux boxer noir, il pleure, il s'essuie, il est blessé, il s'en va, demi t'applaudit encore. Oui, ben. Je ne sais pas, mais c'est toi, tu es noir, tu dois savoir. Non, on n'est pas maudit. On n'est pas maudit, on n'est pas maudit. Non, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière race. C'est une affaire de conscience des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous servons les intérêts européens occidentaux. On leur donne des ports, on leur donne des contrats, on leur donne tout. Ils viennent, ils sont rois ici chez nous. Tu ne peux pas faire les Chinois, ils sont conscients de leurs intérêts. Trump, il dit que c'est le pays de la merde. C'est pas vous qui applaudissez. Et l'autre là. Et Sarkozy a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'histoire, non? Oui. Bon, qui a parlé? Quel est le chef d'État qui a dit non, ne dites pas ça, M. Sarkozy? Bon, quel est le parti politique d'opposition ou au pouvoir qui a dit Sarkozy, c'est faux ce que tu as dit? Il a dit et Macron dit qu'il va parler à la jeunesse africaine. Il a dit ça, non? À Ouagadougou. Hein? Bon, il a parlé à la jeunesse européenne. Il a parlé à la jeunesse chinoise. Il a parlé à la jeunesse portugaise. Il a parlé à la jeunesse française. Et il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Tous les Africains sont comme ça. Mettez-vous à genoux, je vais vous bénir. Hein? C'est pas possible. Mais pourquoi Macron, un jeune de 49 ans, ne parle pas à la jeunesse française ou à la jeunesse européenne? Pourquoi il ne parle pas? S'il veut parler à la jeunesse, qu'il s'apprête à la jeunesse française ou au gilet blanc, le jaune là. Et il vient Ouagadougou parler à toute la jeunesse africaine. C'est lui qui, de quel droit, de quelle légitimité là, est-il compétent pour en parler? A-t-il l'autorité d'en parler? Si quelqu'un vous parle de l'Afrique, il faut demander, nous voulons vous écouter, monsieur. Avez-vous la légitimité de nous parler? Avez-vous la compétence de nous parler? Avez-vous l'autorité de nous parler? Il faut réunir ces 3 critères. Si vous n'avez pas ces 3 critères, il va dire que vous êtes sous tiers-monde et vous applaudissez. Et vous êtes de développement durable, comme s'il y avait un développement éphémère. Allez voir. Bon, développement, émergence. Bon, comment on sera qu'on est sous l'eau, mais on va émerger comment? Quelle sera la couleur du soleil en ce moment? On n'en sait trop rien. Bon, donc, parce qu'il parle sans légitimité.
Exiger la légitimité. Tu as la compétence, oui, nous t'écoutons. Tu n'as pas la compétence, on ne va pas faire du bruit ici. Macron n'a ni légitimité, ni compétence, ni autorité d'en parler. Vous l'avez écouté à Ouagadougou. Vous avez retenu quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou? Rien de bon. Hein? Moi, la question qui me préoccupe le plus pour les questions africaines, c'est comment est-ce qu'on doit faire quant aux relations apparemment très étroites qu'il existe entre les acteurs politiques majeurs de l'Occident et ceux qui nous dirigent. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que pour moi, ça, c'est une impasse. Et tu es grand, tu peux analyser. Tu as tous les outils intellectuels. Tu parles si bien français, si logiquement. Et rien ne te demande d'analyser. Les Noirs, en gros, en fait, je peux me tromper. Moi, je constate que eux, ils croient qu'il n'y a pas de logique dans l'histoire. Les Blancs croient à la logique de l'histoire. Il y a une logique dans l'histoire. Si tu ne fais pas tout à fait ça, tant pis pour toi. Ils suivent certaines logiques. Mais nous, il pleut, bon, tant pis. Il ne pleut pas, tant pis. Mais ce n'est pas tant pis. Il y a une logique. Parce que si vous loupez ça, on a loupé l'industrie. On nous appelait les pays non industrialisés, non? Ils ont pollué. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ils disent c'est vous, Africains, qui polluez le plus. Il faut arrêter de brûler vos forêts, tous vous polluez. Alors ceux qui ont pollué pendant 2-3 siècles, en faisant la révolution industrielle, ils ont tout pollué. Ils vous disent changement climatique, et nous obéissons. Développement durable, vous obéissez. Donc vous n'avez pas moyenne et petite entreprise. Tu vas te développer avec une moyenne et petite entreprise. Et ils se sont développés avec la grande industrie, l'ère industrielle. Et on vous dit, vous, des ministères des moyennes et petites entreprises. Et tu ne peux même pas faire le chocolat. Tu peux même faire du jus. C'est des moyennes et petites entreprises. Trump, tu as déjà vu Trump parler de petites et de la grande industrie américaine, la grande acier, les Chinois. Mais vous parlez de moyennes. On met dans nos têtes, là, comme il y a le vide réflexif, on crée des concepts, on met ça dans notre tête. Nous ne pensons plus en nos langues aussi en même temps. Nous ne pensons plus, nous n'écrivons en nos langues. Donc de toute façon, c'est de prête à penser que nous employons puisque les concepts... Mais tu peux créer tes concepts de la Renaissance africaine. Trump ne peut pas parler de ça, Macron ne peut pas parler de Renaissance africaine. Tu peux parler de ça, l'unité africaine, la solidarité africaine, etc. Il y a tout comme tu solo. Na yebite li solo o epesi ngai mutu ko so na yebite na kosala ndenge ni na beta ngo ndenge nini mutu apesi li solo ezali camarade ya mama oyo akufi. Papa Fiston beta li solo ya camarade na ngai pona ote ya ba papa ote ya na ba mama mususu. Yaya, est-ce que soki bosala mbongo il faut kaka ozwa deuxième bureau ba papa mususu ko bano ah papa Fiston ça faute na bisote ba mama ba kantra lokola soko so bali déjà à propriété ezali sous-souté à s'occuper sur yo mingi te yango esengaka mingi bazwa deuxième bureau kasi na kande ko oyo yokali solo papa Fiston kotanga kombo ya camarade na ngati mebeta kaka lisolo camarade na ngai azalaki na mobile na ye très bien camarade na ngai abandaki kotanga na Istandolo pardon mobile na ye abandaki kotanga na Istandolo ye moko abandaki kokutana na IEC bakutanaka na nzela série ozaki o marche étudiant et nini boye bakutanaka wana balingana ekenda ndenge boyebi na mboka soki mutasisi ba étude soki chance ezali ozi musala soki pe chance ezali te ozeli okomina yo chômeur toujours à repambola yo et puis tu comptes les affaires mobali ya camarade na ngai azalaki bongo mutu ya Kasai Muluba okolimbisa camarade na ngai azali mutu ya Bandundu boyebi ke baluba balingaka kobala mingi batu ya Bandundu bref akendaki babundi kaka de salamaka poto ke liboso to ke rapidement camarade na ngai na mobali na ye babalanaki babalani babadai kofanda bongo na Rigini na Rigini na Lemba na Rigini bazo bunda mike ah bamoni ke non en tout cas vineye kendele ezo simbate camarade azo bunda simbate basangi simbongo camarade ya mobali ya camarade na ngai muninga na ye azaka diamanté bon ameka ki muke simba ki bon bref amemi na chikapa bakene kosala makambo ya diamant
abandaki pour ça makambo ya diamant et conso côté ka kozwa ba bénéfice ya mike ba koma epla niveau ba somi mamutu ba somi mutu kala ba mutu ka Mercedes obenga Mercedes baluba wana non c'était très bien ba botibana misatu chance ko sourire mobala kena yi coopération quand ba kena chika pa wana azui diamant cette fois-ci diamant ngwa ki ezalaki chitoko epesi makambu bateki diamant mbongo ebele epesi makambu balong lupangu na bango wana babande ko futela me ba négocier na kolo lupangu na rigini wana atekeli bango lupangu ba somba yango ba bongisa lupangu wa très bien papa fiston bon ba la changer mutuka moi si ba sombele mutuka vie pende changer ba na baloko la normal moi na moko ya liboso akokela kutu de 18 ans ya moi si ya mobali akokela ba 16 ans moko boye et puis ya suka ba 12 ans quelque chose comme ça kitoko vie pena c'est bon papa fisto karane ezalaka tango bosa la difficulté ba famille ba yakate kande ngwa tango mbonge wandi kokota katuku bianza wana kokosa te ba fina habiter ceux qui peut famille ceux qui peut mobali yemoko on ne sait pas. Oh non, il faut ça la kaka na moi si ya muruba. Oh, nandenge nini? Naloba ngo chaque fois des coloribus and gistibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ceux qui ont l'ingaka rouge, nga l'ingaka bleu. Ceux qui ont l'ingaka noir, nga l'ingaka gris. Moutam dans la couleur na ye. Comment nga ceux qui l'ingaka bala moi sa muluba te, o l'ingaka bala ka muluba. Il peut simbilinga bilinga. Je ne sais pas. On va éviter, mais il se fait que tant que na bongo na éviter négligence ya muninga na ngai to ne muninga la qui très pro moni pour muninga na trop propre nyo son normal classique et puis na katuku bien na susu bon na éviter la simina nuana abete dia to bete kalisolo ka na abete biso mais to zui porter so temna nuana ba papa mingi ba gena ko luka ba deuxième femme okomona mama so sala ndaku abonike bon ça na moyen nyoso zali alia kamela ka mona abandi ko sala moi négligence ya mike sala ke et pesa papa kanda ba ke no sala makamususu okomona par exemple to bandela combien de fois papa lingalia yo mwasi na ye oya ko servir ye autre na bana mantanga ye ke no servir papa la bino mantanga ye sala boyi biloko oyo mwasi oyo ko sala mbal na yo ozali ko sala yango susute propreté bola ila mobali tango la tongo papa ke musala yo tikali na mbetu tango papa koya olie ozala tra moi sembe moi ba bote moi papa moi na yo moi ça va fleur mais yo okomona papa tikali yo na mbetu akei ata otikala ki bonga mata salata moi bien est-ce que bokomi oza moi bien tekaka ndengo wana na yo robe na yo wana wata robe de lundi à lundi. Tant que des athées, yo la tra propre kaka soki no ke l'église. Église on la tra pasteur to la tra ngini. Ba biloko mike wana. Et si ça ba papa dégoût. Tant papa ke musala azo kutala na ba jeune fille, ba petite fille Android et consona basi ya marque na ma esuki katuku bianza ezali. Est-ce que bokomba mama? Est-ce que yango sala kate? Ba papa ki bakuna tala kunseki, tala kumamba. Bah maman tout ça la attention. Est-ce que vous combien ah papa fils solo bakamango ah ouais c'est la pembe na pembe radio le coller tout ça la besoin n'est tout ça boy tout ça la kaka boy. Rappelez-vous radio le coller Masolo ils ont les seules émissions la seule programme pardon les seuls programmes la seule émission oyo papa na maman na bana ba vandaka bazoko zwa quelque chose. Partagez monsieur tiens ba j'aime tout ça j'aime yango etinda ka papa ke libanda te na lobite ke ndeko ya singa camarade ndeko to simba ka moi pour wana mais na kam super la komona peut-être isa ka ndeko ya pesi solo on ne sait pas okomona famille ba ko ba no te nane mutabandu wana ali ya mbongo ndeko ndeko na biso mbonga moi na biso te il faut savoir moi c'est école na biso oh ba famille mingi ba yeba kate ozo komona peut-être moi la commune moi la bila commune na mbongo ozoka nsambongo wana ezali ya ye nzoka mwasi muta a bossé dur mwasi na étoile nde ya makasi parce que baka derrière un grand homme il y a une grande dame
peut-être na étoile ya mwasi na courage ya mwasi a booster mais sous peu comment les allons mbongo ya mwasi mais tellement le papa et le chef de la famille a joué relendengo wana bila siko ba famille boye bina bina masolo 4 ya mwasi mbalité boka tokola mbongo ya mwana bino bandi ko ta pression na compte ya papa oyo na éviter bataki e pression tondenge na ye on ne sait pas bref papa oyo a décidé à kende kozwa deuxième femme wana ya muluba na ebité bakuta ile na Chikapa toka na Kinshasa on ne sait pas ndenge ya pesa biso lisolo sikoyo chose grave ya na esibino tango basombaki ndaku wana babakisa ki babuka partir babakisi ndaku pena c'est bon ndaku wazaki na 7 chambres Congo za la ndako chambre ebele balupango na Congo mutatinga ko 12 chambres 14 chambres mais la mboka au téléphone il y a 3 chambres c'est pas facile ah ça va 2 chambres salon sur les 3 chambres 4 chambres rare mais na Congo tu vas 8 chambres ça là 12 5 chambres alors yeta ngazu mwasi wana ayena mwasi wana kaka na ndaku mama liboso la chambre na ye pe apesi la chambre na ido mama liboso chambre bandeli ye apesi mama wana chambre ya suka yoka siko mais avant qu'il ne kobala ye papa fiston mobali ya camarade danga saki non nde aller na ngai fana bala moi c'est mbali obala moi c'est mbali pona nini ngabo ko ko te nga fana bala ka moi c'est mbali boyebi soki mon papa lobi ata ou discuter ya la chef de famille akosala o ya lingi bref akendaki abali moi si wana mbali ya muluba papa fiston tangu moi si wana aina ndaku kaka lelo aina ndaku lelo lobi na ngomba la moko camarade na ngai abandi malade na soka fièvre na soka zoto bien te bala deuxième troisième jour maladie ya makasi ba kena na hôpital pa fisto camarade na ngai akufi histoire vraie na Rigini et ningisa Rigini ya kosaka te parce que camarade na ngai mwana ISC azalaki maman boto akabata la te mais tant que je suis avant 4 jours, bien portante, mais à Koufi, ni ne peut pas spéculation. Pour 2 jours, malade, déjà difficile, parce que je Koufi. Et Bemboa, ça l'a plein, la Riginiwana. Est-ce que Madame Tabomiete, quand on a spéculation, mais on a battu. Tant que Koufi, bakundi peu normal. Atiki moi na débauché à 18 ans, je suis à 16 ans, na ya 12 ans je crois. Tant bakundi et kei, elle a quelques jours, quelques jours elle est kiwana. Ba monaka ba miracle na kati ya ndaku. Elle bo ba kofanda pena boyu, okomona air moko, omona air moko ba sadele na cuisine. Bofandi boyo bona air moko, mutabomi mwinda peli, ozoma ba sim moko ya bien ti ya exorcisme na ndaku. Ba vanda na ndengo wana papa fiston pendant 6 ans. Ba vanda ndengo pendant 6 ans. Moi si ya mi balé wana ya muluba, aboti bala mi balé. Aboti bala mi balé. Bisto to yeba ki maka mwana pété. Siko tellement comme fréquent, il y a eu un jour moko bakolamba balé bakekolala et salaka attention petit ozaka bovandi bo lebino no surtout bokekolala mais yo ozongi na cuisine ba ko fuye basani to boza kolala o mutu moko wasimba basani na taja seko nani wana wasimba basani na cuisine to stoliaki to kekolala bokoya boye bokuti basani soki ngeni donc mbilinga moko bakolala boye banda kwa kisasa ndeza lakati so la mkina tongo balupanga kisasa il faut okombo la lupango bana okombo la lupango msanda we consortigo et comment qui est moko so bala muki boye papa fisto ba kuti lupango ba kombo la déjà lupango nyonso tu ba sopina mai mais nana sala makambo oyo nani asala makambo oyo boye biango lupango to ndaku ezalaka ya mama n'est-ce pas ezalaka ya mama jour mususu mama wana ya muluba parce que Mbadana ya Koufi a commis premier bureau, n'est-ce pas? À la moukina tongo pour akombola lupango. Na ba 5h, ba 6h, moins 3 mois pour les zalak. Tant abimi karaboye, tant éclairage komaka, abimi na porte yandaku. Tant
tanga bimi atali boye amoni mbanda na ye oya kufaki wana atali azokombola lupangu mbanda wana mama bana msata akombola lupangu mama oya ganga mama tanga ganga kweya bana balamuki mobali alamuki nini omoni nini elokote bakene hôpital to bakene hôpital ça dans la muki batuni omona ki nini o elokote ka ba grippe mona mo vertige o elokote aboyi koloba pona ni omona ki nini elokote et cela ça a duré pendant 6 ans. Si vous comme fréquent, il y a eu un jour, et puis entre bon sakalakado bana oya mwasi ya muluba na oya mwasi bandundu incompréhension entre bana je ne sais pas ce ba swana ki ba bunda ki pas il y a incompréhension entre bana ba swani si kotan ba swani ndengo la siko mama à côté mama ya muluba à côté siko bana na ye pour aganga siko bana ya mama oyo mama na bango akufa ki wana papa fisto na butu na ngwana bana ya muluba balala te mwasa muluba bobo minda bonali boyo bonaka pu papeli siminda mais non appelle ça minda wana boke olala pu papeli siminda nana appelle ça kaminda ndengo wana ba ke ba papa tala boyo ba appelle ça ni qu'est-ce qui ne va pas alors le parent était obligé à kozwa bana wana ko tsa la chambre wango balali et le quoi est tourmenté qui papa o diamantaire et parce que ba mutu ko soi akeyaya des fois si tu as des secrets il faut chercher quelqu'un pour partager sinon ma bille. Voilà, cette fois-là, ce papa-là va partager les cambo et la camarade naïe. Ah, mon cher, ça fait 6 ans, jour pour jour, bana moi je t'en koufa et qu'on saute à la boye, elle m'a dit tout le temps kombola, elle m'a dit bassan botiki a saité muta sokoli, elle m'a dit ne laissez jamais bassan obo sokoli, botika ngona andungwa zong ça va ça disque ça la ka. Est-ce que bassan ça toujours bien? Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Et ça n'engouane au Borotika ça ça de sokoli on a su non mutute ça va makame komi oyo il faut que le koluka to yeba na esa kabino ba tu mususu soki likamba kelaka presse ma weba solution nini mais ba mususu ba lingaka ba c'est la oya nzambe yaka a mema diamantaire et pas ya papa moko boye na Kimbanteki dans la makambo c'est la Kimbanteki bwana hey bakena papa na Kimbanteki kota c'est comment funa papa na tala bi oh mais pendant 6 ans yo bokanga mutema na makambo oyo kasi esprit ya moi sino na liboso ya bandundu esprit za makasi ba famille ba lobaka mingi akufa numa loi normal te mbanda na oyo mutu aboma ye papa fiston papa nganga wana yebisi ba makambo abino moi sino akufa 3 jours après koya ya mbanda na katandako esprit na kendate asa mpete yango aosalaka bakambo wana katandako wana alingi boye ba vérité ndenge ya kufa donc mutaboma ye moi je n'aime pas le wana moi ça me bala akuboma ye ndenge ni yapie abalaki malade kina hôpital bi non kende ko tuna moi sina yo oza ndako wana ke mbanda na ya kufa ndenge ni tuna ya ko so vérité soki aboko ndima benga ngai na ya na ko ya kunandako ya mukeza na makambo to simbi na nuana avant de continuer mais na ebiti ya est-ce que yo pena bona ebiti ata osala mbongo ngo ya ndenge nini kombo zo mwasi basi mibale otia bango na ndako moko et c'est impossible soko ni kozwa autant de femmes lukela peut-être mutu ndako na ye aboko la bana na mais aussi oye na ndako oye na esprit et corps étranger na ndako mabe ko ikokoka eko ya na msu basala komona ozala camarade na yo olingi mwasi comment ça camarade ya mwasi na yo mais tu leur laisses ensemble mabe koki kokota tala mama onengaki tozongi tangu papa o azongi na ndaku na exibino déjà à l'époque attiré bala moi azaki na 18 ans de sport sous 16 ans ou sous 12 ans baki ça siko 6 ans ya moi ça commune à combien ou wala commune à combien baki so combien ça na ba calcul wana tango azongi avant d'ici bango so famille maman ba faille na canapé après kolia bilia ya pourquoi maman de kaba solo réunir kaba solo là ezali meeting ya famille
papa tuni mama wana makambo o to vivre na ndako oyo jour wana kutu bana balala kite ba kola na chambre na biso to vana boto ta TV kangami TV pili nada yo kangaka TV wana nana ofungula TV wana to bo mo amide to na ba pelisi mina nada ngosala makambo wana to kola na boto ko la muto ata mwana ndako nana osala makambo wana est-ce que mama yo yebi makambo te on tout na bon na ko makambo wana ndabité to que tout droit but est-ce que liwa ya mama ya bana oyo yo yebi yango te abi ozuka ngandoki ya keba na bato ba ko weli sa ndengo wana est-ce que bakanyondoki batu nyoka yo yebi liwa mbanda na ote o ka ngandoki na neni ka so ndoki pe ya solo okomi est-ce komi keba na bato ba ko weli sa makambo ozuka ngandoki o ngandoki ya o ndoki ko okomi ina ndengo wana. Mais yebisa biso na ndenge ya mabete est-ce que peut-être par mégarde au tela que peut être poison tonini et déjà famille to bomba secret pour sur la famille o te na ebelo mokote ça va pour miate lobi buto abimate to sala ba ba tela biso papa Fiston mobali akaba danga wana benga papa nganga wana oya sekomaf ya Kimbanteki papa wana ayana ba never ayana ba neve abenga ga babanganga tabenga babanganga abenga famille ya mwasi na ya muluba wana abenga famille na ye mobali abenga famille ya mwasi na ye bakoka bana wana na kota famille ya mwasi mafisi yango ngana yaka wapesi solo ngana yaka to fandi wa nini papa wana bandi ko relater histoire on la betele bino awa papa fiste ba histoire andeni ye ba ko ndeni aye mo papa mobali na betaki beteli bango l'histoire nyoso tout kaka na betele bino nde ba kendaki tande pe nganga lobaki soka boko ndima bengangai na ya il a été sage aboy ko benga ka nganga moko abengi na ba famille ba fandi bango no tourni na sabazo lobaki nzondi nganga wana tuni mama ya muluba mama est-ce que yo yebi liwa ya mbana wa kufate o na ibi makambo atabite mama makambo comme des grave soko yebi yango boko bongisa ngo en famille loba ko banga te loko bongisa te o na ibi loko motabi mama soki na bandi ko sala ba cérémonie awa abimisi sani moko boyi ati yango mai alobi omoni sani oyo abimisi ona tie mai esa ya bokoko bakoko bankulu basi balobi makambo awo soki na bandi cérémonie tokozonga so simati totuni yo mbala suka est-ce que oyebi liwa ya mbanda na yo o na yebi te nganga esi bon omoni ezali awa okosukola maboko awa avant osukola maboko famille mobimbe kosukola maboko awa muto yebi likambu akokoma liboma ya libela eri yango yokoyoka sondia ya kufa soni komona pasi soki olobi quelque chose on va finir tokende na cérémonie oboke tokende na cérémonie ça allez nanga mboka lobi asokoli maboko mobali diamantaire na ya sokoli maboko bana ba sokoli maboko ba famille papa Fiston ngape na sokola maboko na kota famille moto sokola maboko allez siko yo ya sokola maboko mwasi wana ya muluba tango asokoli maboko kaka boye papa Fiston ya abando kata forme na ebite yango so liboye bandi bakata forme pour baka mulunge so zaki na plateforme ngona plateau boaki olongo bilamba o ba chemise couper konso mulungi za mulungi mais ce que mulungi boyo kaka wana po ani so bokona fulu bokoma ka bikumba ozo kumba blu ba kilo ozo ka kilote mwasi wana camarade ya mbande ya camarade nanga abela liboma pa Fiston abima na porte rigini wana ti lelo za la kaliboma bande ko fana na rigini mwasi mboka tamola liboma na rigini wana ye wana mbanda ya camarade nangai moka yaka kutu tina lupango mais akokota te ba sukisa ka la porte po bali ya camarade nangai mwaka tuku bien ezali oyebi système akongo zalaka bataka soda la porte akota te akoma liboma ndingo wana papa Fiston histoire suka ndingo wana toloba nini akoma ki liboma po ye mutaboma yimbanda na ye
to batrikeye to ndenge nini tala kuntseki tala kumamba ndeko apesi lisolo o papa Fiston bendaka ba papa matoi na ba mama soko za ndako libala kipaka papa comme il se doit sur tous les plans papa za chéri na yo servir ye azokolia ovandi pembeni na ye ozokosolisa ye papa uti musala olongolie basapatu ekonso osokolie bako si possible papa boni bercer ye chéri na yo akozwa tenter ya kotala ba petite quartier libanda sogo tika ndengo yango tika ba papa bakende koluka ba sous mama okende pas sous mama mwana papa ya karandaku lokola kisoda mambwani tsela papa na biloko oyeke papa linga made sumingi madeblo ya John madeblo ça déjà wala lamba sebulu yo moko papa alambi ye moko yo kata azolamba ye moko azoko beta boule mais jour akuza na petite quartier ba sous mama akei kuna ba sokoli ba kolona citron makamna surtout muke okomona papa sa nini akei autre bakité tolobi et puis soko olingi kozwa deuxième bureau to peki si yote po awa total ça les bons na les mauvais côté mais zoela enda ko côté mususu yo kotika basi mba ina ndako moko ndeki mabe ekoki koya opte bango bayoka na bango te abenga bosa liboso o yaya te yaya on ne sait pas motema ya muto ebité sanduku est-ce que komi c'est que bien bisolo oyo esuki awa partager lisolo oyo soki intéressé o teta yo partager peut-être ko sungande ko moko songolo esika moko pakala soki omoni ke osala lisolo ya kopesa biso benga biso ya opesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komi tungisama te papa to mama tikela biso audio ya lisolo na yo tokoka lisolo soki tobengi yo te c'est que to comprendre lisolo na onenge za soki tobengi to comprendre te tokobenga yo pona opesa biso explication. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende